artiste comédien ya lemba botika lolendo ba artiste comédien ya Kasavubu s'il te plaît botika lolendo surtout bino ba ya bandal kaka mandefu ebele na ba choko botika lolendo toko suka na bino mabe boni mweko artiste mangwawa akufi asa mwana njili famille eza na njili esengeli bokene ko s'organiser matanga wapi na njili bo créer des camps ba misusu na njili ba misusu na Kasavubu nani ayebisi bino biloko abongo ba lolendo epola nyonso wana ba memi des autres pona nini po ba yoki assistance à mama ni mama ayete mama di mama na mama Olive tika na mama Olive tika no na panza okay balinga mbongo noko mona père de la théâtre ye wana ye quel père de la théâtre vous blaguez avec les gens boni boeko papa na olobela ye na olobela ye okay donc so ba yoka mama di mama batu banga baya so ba yoka kim mama zuya na njili ale bango nyonso ba ina ba borsalino ale na ba mitumi nene na mitumi kie ba eko bimisango na njili vous blaguez avec les gens est-ce que fiso sai azalaka ennemi na yo lelo bolobani kaka mpona matanga mangwau to okozonga ke ennemi soki tokomi lo biso matanga eleki bino bosala bino bato poto biso sana biso bino bokufelaka awa te bobandi nde sikoyo ye moko azali awa le président Sai ayebi yango très bien que moi je l'ai préparé parce que azala soki poulet ou bien nini je l'ai préparé depuis. Nous allons gagner plus en restant unis. L'unité renfort et fait vaincre. Ni président Sai a gagné mingi ceux qui sont tous ensemble. Il a gagné mingi ceux qui sont ensemble. Alors, nous avons un président Sai. Makamunyo surtout au président Masumu à lobby. Poto boy to ba loba ke ngona musika ngana yoka kete. Yo makamunyo président. Alors, on est contre makambo lobby to pour makambo lobby to makambo esili. Alors tu n'es pas je te bandi vi mususu asika avec boyokani ya yona président Masumu. Donc to yebango lelo po mukili mobimba bazotala o yo loba na biso ya ba ko tika bango internet ba sepeli. Obo memeli makambu yango te pona sala so na otala ba artiste comédien obana njili elekelanga makasi na sens ya irresponsabilité elekelanga makasi na sens ya irresponsabilité likambu soke kwa ina maboko na bango bayebaka te ke baza batata bayebaka te baza mikolo ndoko mona bango nyonso bazongi sima papa okota to hôpital ya pas ces anini na kopesa conseil na tous les dengambu ba maître pai eza na bato ebele aza artiste comédien akei libana mboka tope na mikili ya poto kobosana te tango ke mikili ya poto oza mutu ya art oforme bana ebele kolekisaka absence ya mulai te pamba te soko ozolekisa absence ya mulai batu mpe bakoko bunga yo kasi lokola azali grand acteur oyo atourna mingi oyo asala mosala na ye kitoko oyo abimisa bana ebele tokoko zanga te kolela ye likambo ezosala nga mpasi makasi ye naza kose souvenir lisusu na maloba moko mama na nga bisika ozali nzambe apambola yo tango aye na ebemba mundweri mama Olive Lembe Kabila initiative please apesi tata Masumu ide alobi ete mutu na mutu aza na terrain na ye mangwa u terrain na eza wapi eza bobele njili wana ozomona ye mutu abimisi ba mundweri abimisi ba gaou abimisi ba esobe abimisi ba nebele na ba maloso abimisi bango kasi niveau obo memeli makambu yango te bote
Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. PC la plus toujours avec 001. Mathieu Bonché, pire petit à Christian Loub, le patron depuis Paris, Motema ya Ani Walo, pire petit à Odilon Mampouya, pire petit à Jordi Samba, le procureur Ndeko ya Werveli Kinkela, Moninga ya Philen Mojobo, Mamana Mayel, Ndeko ya Ndeko Kaka ya BM Mabuluki Oazotalanga et merci na ba partenaire nanga tout batalanga grâce beauté Paris, merci à vous l'architecte par excellence de votre beauté to pakolara ming grâce Mafuta grâce beauté, merci à Fondation Sandra, Fondation Anna Luboloko, Fondation Ouya aussi, merci à vous, merci à Alfred Adi Misaka, garçon très responsable Alfred Dadi Misaka, merci à Kingston Sono, les boss depuis Lyon, sans oublier Nicoletta Ben privé, il y a Cathy Nicoletta Ben, la Lyon très puissant, merci à Landrine Tia Mario de Lyon, garçon très valable, na Bossani Yote, Yves Discorrect, mon thème Jordan Moussindo mon vieux na pesibido tout ba merci Landu Muzinga Mokonzaren Balobi et Zalaraboyo mon thème Lili Pousse Landu Muzinga mon vieux merci à vous actualité dominée na liwa ya maître Pai Oyo Tuchkolelaye nous a vraiment nanji du quartier 9 na veni Dinganga 22 si je me trompe pas donc bandeko baye belé bana quartier bakolela mais ils ont un souci moko Oyo lelo partialité ya kanda wazape artiste artère comédien ya mboka na biso abenga kinga lobi Mathieu Bonché nazana posana loba par rapport à liwa ya maître Pai n'est-ce pas Glody Luindula Badive Mokonza Istanbul Nico L'état pas au la biso et merci à Judith Chocolat Benz depuis les États-Unis, Mama Pasteur, Fifi Kuba la canadienne, sans oublier Jackie Kapinga, Pasteur, to comédien ya mboka na biso, santé boni. Oui, santé, tata na bisu ya likolo, azobate la pa azobomba. Ponga na lobaka munena nzoto, ebate la kate. Mapangu tope mituka, bozwi nyonso ya sena moyi, ebate la kate. Mutu abate la keza bobele nzambe, lelo soko ke na kati ya ba famille, na citation otozo vivre. Mutu nyonso aza komi banga, mutu nyonso aza na komi batela, azobanga nini? Bokono tope maladi ezwa yete azobanga nini azobanga liwa pamba ta yebiete soki lelo ya kufi bomengo bilengi ba sentiment nyonso ya mokile tikala te etikali ndena yango wana lokola nzambe tata abateli biso abateli héritier mpaka na kati États-Unis nzambe tata abateli des fils Masevo jeune millionnaire tout du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres. Nzambe tata abateli Dieudonné Mouya kuna na Italie, abateli mutu mbongo ebele parti de Panama boyimo papa na China, pe lo lenge nzamba akutanisi biso lisusu elongo na ndeko na ngai frère na ngai oya tika ngai te Mathieu Bonché tika tata na biso ya likolo apambola biso. Tika tata na likolo apambola mon pasteur privé, pasteur de la foi. Merci à vous. Merci la balandi nyonso batala rabiso. Philen Mojobo. Philen Mojobo maman na Mayel. Respect à vous. Et si vous êtes à la Welveri Kinkela Kati. Maître Pai à Koufi. D'abord un mot pour la liwa Maître Pai. Vraiment ba condoléances na famille Mobimba. Ya Maître Pai oyo baza ba ancien topé ba kulutu na biso tokoko benga pe même koko ngana koko benga ye koko na musala o poete tango bango babani musala biso to yengo après ba 20 ans 25 ans
o bango ya carrière to pe expérience après biso to ekoya na koko zanga liloba te na yebi ete liwa ezanzela biso nyoso ezala ngai pe nengo zomona bo ata nazoloba ata nazoganga na miso ya bato eza na mukolo moko nzela wana soki nanu Yesu Kristo azongi te eza nzela o biso nyonso esengeli tolekela ye ake liboso na biso kasi biso ba oto tikali sima to mibongisa to milengela to yeba ete tongo moko ekotana ngai pe na kozala te kasi kimia na famille tata ya likolo apesa kimia na bakisi lisusu ba condoléances na famille artistique mobimba bisika nyonso moko na moko bisika bizwami ye tata ya likolo tika ete apesa kimia na souci otoza nango. Voilà, souci ozanango nzambe ya likolo pesa kimia epa ya aniwalo motema ya Christian Louble barolela maître Pai nzoto na ye yango wana ekokende na lilita liwa vraiment au frappé les sous pas ba comédien liwa vraiment au frappé moko ya ba comédien ya mboka na biso na pesi bino nyonso courage na pesi bino nyonso courage mais lelo yo to kitaki na caméra sur le terrain famille balobi banda bakufela en tout cas ba comédien batiki ko yate batangi ba kombo ebelenga na kotanga te mais balobi bo se comporter mabe par rapport ya liwa ya maître Pai ba comédien ba ye même pas na matanga ebele ndenge batu ba bandaki kozela ba comédien ba kesala ya bango na ndenge na bango je ne sais pas d'abord absence ba comédien ebele na liwa maître Pai un mot pour nango. Merci beaucoup. Nakoko zanga liloba te pona citation o ya liwa o ekomeli mokili na biso to pe mboka na biso Congo okufela grand artiste maître Pao Mangwaou ndengi wana nasalaka soki na vandi nazo réfléchir nazo yemba malo sosi obala nanute na bala natika maître Pai na nanie soko ko bala na yo. C'est-à-dire naza na ba nostalgie ebele pona tata oyo auti kotika biso naloba tokei directement trouble moko ekoti na minute on na mboka on a ko papolela ngo penza batu bébé surtout na église nako beta batolo lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital ya pas ces nini nako pesa conseil na tous les dengambu ba maître Pai eza na bato ebele aza artiste et comédien accueilli libana mboka tope na mikili ya poto kobosa na te tango ke mikili ya poto oza mutu ya art o former ban ebele kolekisaka absence ya mulai te pamba te soko zolekisa absence ya mulai batu pe bakoko bunga yo kasi lokola sali grand acteur oya tourna mingi oya sala musala na kitoko oya bimisa banebele tokoko zanga te kolela ye ya pasi eza nini malgré tozana ba confinement papa nga moko natali yango na poto quelques artistes o nyonso bazalaka na poto basangani bango nyonso baye pona kolela maître Pai pe kotika ye na lilita na tombe de souvenirs la nanga na bokebi papa okay ya pasi eza nini ekomi awa na mboka na ye esika oyo ya bane kosala musala esika oyo ya wuta likambo ezosala nga pasi makasi naza kose souvenir lisusu na maloba moko mama na nga bisika ozali nzamba pambola yo tangu ayene ebemba mundweri mama Olive Lembe Kabila initiative please apesi tata masumu ide alobi ete mutu na mutu aza na terrain na ye Mangwaou terrain na eza wapi eza bobele njili wana ozomona ye mutu abimisi ba mundweri abimisi ba gaou abimisi ba esobe abimisi ba nebele na ba maloso abimisi bango kasi
niveau obo memeli makambu yango te pona sala so na otala ba artiste comédien obana njili elekelanga makasi na sens ya irresponsabilité elekelanga makasi na sens ya irresponsabilité likambu soki kwa ina maboko na bango bayebaka te ke baza batata bayebaka te baza mikolo ndoko mona bango nyonso bazongi sima papa omoni nde tosala musala oya art nzambe abengi biso na arme kati na biso eza na babisala musu eza kati na biso okoko zala artiste comédien lelo nzambe abengi oza mosala nzambe ndenga naza okoko zala artiste comédien kasi oyebi mpe mécanique okoko zala artiste comédien oyebi mpe électricité kobungaka rumba te Nandeni kobungaka rumba te soki oza artiste comédien oyoki likambo ya baartiste totika nomba lolendo totika nomba lolendo topusana toya po toza baartiste lelo bato bayebi biso na mboka po toza baartiste comédien moment ke toza baartiste likambo ya artiste eske mangwau mpenza akolelama na desordre boye natake tokei bosali matanga ba comédien basali na papa c'est là s'il te plaît likambo na ina lo beza très important ko énerver ngai nante tokei baartiste comédien ya lemba botika lolendo baartiste comédien ya kasavubu s'il te plaît botika lolendo surtout bino bawe ya bandal kaka mandefu ebele na bachoko botika lolendo tokosuka na bino mabe boni mweko artiste mangwawa akufi asa mwana njili famille eza na njili esengeli bokene kosorganize matanga wapi na njili bocreye des camps bamisusu na njili bamisusu na kasavubu nani ayebisi bino biloko ya bongo balolendo epola nyonso wana bamemi des autres mpona nini mpo bayoki assistance ya mama ni mama aye te mama ni mama nani mama Olive tika na mama Olive tika no na panza tokei balinga mbongo ndoko mona père de la théâtre ye wana ye quel père de la théâtre vous blaguez avec les gens boni boeko papa na olobela ye na olobela ye tokei donc so bayoka mama di mama bato banga baya so bayokaki mama azuya na njili ale bango nyonso bayina baborsalino ale na bamitumi nene na mitumi kie baye kobimisango na njili vous blaguez avec les gens vous blaguez avec les gens boni boeko papa omoni eloko na oloba na ochama ina munoko te kobanda lelo muto ya lisu na famille te wana na oyebisa bino muto ya lisu na famille te bo se met trouble papa ebembe ya artiste comédien eza fo ba artiste comédien ba mimoni selongi tala bano nyonso ya formé o ba mi benga soit déjà ba grand toluki bino na famille boye papa na se retrouver na famille ngamoko na se retrouver na famille ngamoko papa na se retrouver na famille ngamoko na mi tuna nga lobi na se la ba oya njili ba yete na se la ba oya lemba ba yete na oya libandi wana ya ba fufa minene na se la ye ayete na se la oya ya kitambo ayete nga lobi papa bina makambo osala boye batike mangwa muta fongoli nzela pourquoi vous blaguez avec les gens boni mweko comme nini yango papa na obuna na ba comédien ponani na obuna na ba comédien vega wazaki wana papa nani moi ba quelque bazalaki ba wana bazalaki si basila si basila bakauka omonte kuti bango nyonso ya kokonda kitoko te ba artiste njili pena yango so mona mutu aza artiste comédien njili ata so sima mbongo mais azu yaka munene te pona nini nketo vous blaguez avec les gens bino pe na comédie na théâtre bolingo ezate on y est passé bambwakela makambo ebele oui papa bambwakela za makasi bambwakela za la te pona nini vous blaguez avec les gens yo petango okufa to oyate yo yo petango okufa to oyate yo ngamoni yo to oyate tata pamola biso
Ça est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'était Mathieu Bonche avec Pascal Ité Akanda. Si j'ai car ma comédie qui était vraiment n'engé tozela ki na njili. C'est un conseil à repérer ceux qui m'akamouza na njili faut boyaka. Njili les a limité té. Njili les a pe place ou amune ne bimisa artiste belé. Nicoletta Ben, merci à vous. Chichi Bola. Ba hypocrite. Beauté plus l'argent. Merci à Elodie FF. Ba hypocrite. Landu muzinga mokonzeren. Yo na mabele non njili. Yo so que landa bana bandal. Na ndenge nini? Hypocrite, irresponsable. Lika mwana njili. Hein? Na récupérer changu papa. O regretter soutenir sur changu sko comme na maboko na ngai. So lika muna changu ngamoko papa na telemi. Responsable numéro 1 na changu. Tata pas mon labisso. C'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Landrine Tia Mario, garçon valable de Lyon. Merci à Yves Mwanzako Damasina. Bientôt signe de la fin. Donc c'est ça. Signe du temps avec coronavirus. Bientôt la lobby déjà 0R Tozoyango. Landu Muzinga Mokonzeren. Je suis Mathieu Bonchier, charge de la jeunesse congolaise. Toujours avec mon travail. Botin Dabasige, Ata Bozoko Finga, Botin de l'Arabiso, ba remarque. Et Rosala vient bien. Toujours Elengi à Congo, on a si merci naba nzambe nyonso balinga biso mais nzamba sunga biso tokuta sumba la sima. On se retrouve la semaine prochaine. Alfred Adi Misaka, respect à vous et pourquoi pas Ornella Wato, sans oublier toutes les belles nanas à Paris, États-Unis, de partout. Je suis là pour vous. À la prochaine, bye. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso.